ndeko papa tant oza déjà na hémorroïde et que oza na problème ya faiblesse papa ko lukate obanda komela ba stimulant pour que o sepelisa maman donc maman pe tant ozolandanga yoka ke tant papa komi na problème oyo lukela na une solution azu solution après nde akoki kozonga ko sepelisa Ahmed azawana pona yo docteur Ahmed azawana pona papa azawana pona maman pona koluka solution ba problème na bi zali awa tozali na acacia oyo ezali acacia pandicite acacia ezotraité hernie na nyokakao nazali awa na awika pona bandeko o bazana ba problème ya ba spermatozoïde donc kendaki na hôpital balobi ozana problème ya oligospermie soit azoospermie donc produit zawana awika pona ko traiter et ça la reproduction spermatozoïde na yo nazali awa na demander force oyo ezali pona bandeko bazana problème ya impuissance sexuelle awa nazali na mon pesipesi ezali pona règle douloureuse bandeko mama o bazana ba règle douloureuse bandeko ba jeune fille o bazana ba règle douloureuse c'est-à-dire yo règle na yo soki bandi ko bimawa donc ba voisin partout il faut ba yeba ke yo okomina na moment wana elipamboli na yo po nazali awa na iba femme oyo ezali po na bandeko o bazana ba problème ya tolo na bango eza muke alinga développer tolo et naza pe na iba femme oyo ezali po na ko bongisa taille ya mama sima ya mama ekoma na taille moko ya malamu na taille moko ya malamu tozali awa na acacia pomade ezali po na bandeko baza un problème ya hémorroïde. Bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Babango, avec Yves Ipantos, directeur de faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140 ans. Voilà, merci à toi Mika Badjinde, merci na Piero Mazana derrière la caméra, merci na bandeko Yves Ipan. Voilà, nous sommes déjà avec le docteur Ahmed Touzani Awa. Donc sur les bélés par rapport à Kisi, à Bokoko, ils ont traité facilement et puis rapidement. N'a mboka, aux hémorroïdes, aux maladies quelconque, bien un numéro affiché ou une solution par rapport à la maladie aux anangos. Alors docteur, bonne santé et puis réaction bandeko déjà, de comment on t'a bien à l'obésana hémorroïde interne. On est vraiment difficile pour de comme ça traiter. Est-ce qu'on a pas na yopé déjà trouvé qu'on soit solution remède pour nos maladies on a mbote d'abord na bande ko la biso oui mbote mingi na bande ko o basola nda biso na ngonga oyo ngape santé za malamu na ngolo nzambe nzamba zo batela donc présence na ngana esika oyo ezali pona ko luka kokota na bandako na bino kokota na partout bozali pona ko luka kopesa solution na ba problème nyonso bozana ngo et problème ya hémorroïde au papa Yves alobi hémorroïde ezala obandi ko sumba makila donc et pas ya docteur Ahmed ezana ngo eloko mukie eza eloko moko o kozwa traitement il y a 4 jours 5e jour et makila wana katani hémorroïde na yo ezu déjà solution parce que ba produit au docteur Ahmed azosala eza ba produit moko eza très efficace o ezopé sa solution na ba problème nyonso o bandeko bazana ngo. Ok. Alors, présentez biso déjà Kisi moko ngani nga bongo mwa mingi o tozana awa pour nous mona msusu wana na moni ngo fromage à Goma. Éviter ceux on a eza na utilité nini et aussi ba maladie nini o docteur Ahmed a traitaka sans pourtant ko taper et na babiloko msusu yo et permettre biso bandeko ba permettre ki biso tout na ba question par rapport à ok bon docteur Ahmed a traité ba maladie oyo lokola ba épilepsie maladie à prostate ba faiblesse sexuelle hémorroïde stérilité et à la côté à papa to côté à maman nazo traité ba problème ya ba rhumatisme ba arthrose nazo traité ba cancer et à la cancer à l'utérus cancer ya matrice cancer à sein nazo traité ba infection nyonso parce que ba infection ezali ba type ebele ba blénorragie ba syphilis ba staphylocoque ba infection eza ba type ebele et nazo traité ba maladie oyo etali ba règle douloureuse ba règle ba maman ba myome ba kyste ba fibrome nazo traité ba hernie ba appendicite ba tension eza la tension et mataka to kitaka bandeko baza ba problème à diabète donc ba maladie eza ebele oyo docteur Ahmed azo traité lelo na ye liboso na bino na ba produit nanga oyo nasali oyo ezali ba produit moko purement naturel
donc oyo esalami na bakasa ya nzete baécoxe ya nzete baracine bambuma ya nzete rapport ya ndenge Dr Ahmed ayekola to na bainspiration oyo eutaka epa nzambe mpona kosala baproduit oyo eza liboso na bino yango nakoluka kopresente bandeko produit moko parce que lelo ebele ya badocteur ebele bazosala makelele surtout mingi na internet okomona ndeko wana azali na produit kaka moko yango etretaka bamaladi nyonso yango ozomona Dr Ahmed aye vraiment na baproduit ebele mpona présente produit moko na utilité nango to bamaladi oyo ezotraite nakobanda oyo ezali awa tozali na acacia oyo ezali acacia pandicite acacia ezotraite hernie na niokakao c'est-à-dire ezali produit oyo ezotraite bamaladi ebele mpona kobimisa maladi ya pandicite nakosala ngo mélange na produit mosusu na kisi mosusu oyo ekosalake nabimisa kisi ya pandicite soki mpe nalingi nasala kisi ya niokakao nakobimisa nakosala mélange oyo nakosala mpona bimisa kisi ya niokakao soit nabimisa kisi ya hernie nazali awa na awika mpona bandeko oyo baza na baproblème ya baspermatozoïde donc okendaki na hôpital balobi oza na problème ya oligospermie soit azospermie donc produit eza wana awika mpona kotraite esala reproduction ya spermatozoïde na yo nazali awa na demande force oyo ezali mpona bandeko baza na problème ya impuissance sexuelle aza na problème ya impuissance demande force eza wana mpona kolamusa organe wana elembi déjà organe wana ezofonctionne lisusu te parce que ntango tozoloba na impuissance c'est-à-dire troisième lokolo ya papa ekomi na problème ezofonctionne lisusu te etikali kaka na rôle ya masuba ezosuba kaka mais oyo ke esala rôle nango oyo esalaka ya malamu na ndako ya libala ezosala te nazali awa na acacia épilepsie donc ezali mpona bandeko baza baproblème ya épilepsie ndeko papa ndeko mama okweyaka ezwaka yo to ezozwa mwana ezala mwana aza nanu moke tokoyeba ezoki mpe age te peu importe age oyo oza nango tokotraite épilepsie na yo traitement nango eza seulement 7 jours dans 7 jours épilepsie ekei ndeko ozwi kimia vraiment nazali awa na pomade iba nazana deux sortes ya iba femme na iba homme donc iba femme homme oyo ezali iba mpona 3e lokolo ya papa obotama 3e lokolo no eza moke soit 3e lokolo ezalaki monene mais perdre etai nango iba eza wana mpona kotraite yango et tokotraite surtout soki obotama bongo tokotraite yango ezongi na todéveloppe yango soki mpe obotama bongo te eke perdre etai nango tokoluka totraite hémorroïde oyo ezalaka cause nango après toye kopesa yo bakisi oyo ekosalaka ozongi normal soki oza na posa todéveloppe yango mpe tokodéveloppe nazali awa na savon na biso acacia ezali savon moko esalami na cabinet na ngai mpona bandeko baza na baproblème ya bainfection ya po ezosala bamapalata ezosala mikusa ezobimisa bambuma moko ezobima na bapi donc savon eza wana mpona kosukola nango e mpona koboma bambuma nyonso wana oyo ezodérange alors mpona bandeko ya tampo est ce que ça peut aller aussi na bandeko baza na maladie oyo ya banduta est-ce que na savon na biso oui mpona bandeko baza na tampo na nduta eza na formule mosusu tosalaka parce que savon ezali basorte ebele eza basorte ebele mpona bandeko mpe baza na tampo to nduta tokosala mpe baproduit wana oyo ekosalaka ebomi ye babiloko wana ezongi normal awa nazali na mopesipesi ezali mpona règle douloureuse bandeko mama oyo baza na barègle douloureuse bandeko bajeune fille oyo baza na barègle douloureuse c'est-à-dire yo règle na yo soki ebandi kobima wa donc bavoisin partout il faut bayeba ke yo okomi na moment wana elipamboli na yo pourquoi parce que infection moko eza wana oyo ezotungisa yo esali ke non règle na yo ekomi na douleur moko impossible et nazali awa na iba femme oyo ezali mpo na bandeko oyo baza na baproblème ya tolo na bango eza moke alinga développer tolo et naza mpe na iba femme oyo ezali mpona kobongisa taille ya mama nsima ya mama ekoma na taille moko ya malamu tozali awa na acacia pomade ezali mpona bandeko baza na problème ya hémorroïde externe
donc hémorroïde externe wana ezali maladie oyo maladie moko na loba eza maladie ya soni maladie moko gênant pourquoi tango ebandi ebimi papa eto bimi maman esali mo mboma moko boye difficile ya kovanda ekomi ko gêner maman omona keno eto papa vandi mavandi na position moko ya kotengama eza malamu te pomade oyo eza wana mpona kozongisa yango na kati e mpona kosala ke ebimaka lisusu te ebimaka lisusu libanda te nazali awa na kisi oyo uku force eza wana mpona bandeko baza baproblème ya faiblesse sexuelle donc papa oza na problème ya faiblesse sexuelle oyo ezosala ke na mbetu ozokoka lisusu te eza na sport na nga moko ezoleka wana donc couple moko mwasi azokende koyiba pourquoi parce que na mbetu papa akokaka te et nalobaka beaucoup plus na mbetu pasteur azalaka te prophète azalaka te docteur azalaka te c'est-à-dire même si oza docteur oza na 1000 licence na yo soki na mbetu ozokoka te ozotinda mama abima libanda soki oza prophète même si oprophétisaka niveau koleka même prophète Eli yeba ke soki na mbetu ozokoka te mama akoluka kaka tricher yo ekisi yango wana ezali nazali awa na akasi ya femme oyo ezali mpona kobongisa nzoto ya kibomama mama okoma na yo nzoto monene ekoma ke papa koti boya sentir yo te eyo moko mpe sentiment wana ekima okoma na problème ya frigidité sentiment wana oyokaka lisusu sentiment te même si oza na papa azoyoka sentiment te papa mpe azoyoka yo mai donc eza wana mpona kozongisa ekobongisa taille ya nzoto na yo ya kibomwasi pour que tant papa kozala na fête azala très à l'aise à sentir yo mama pour que mama yo peut sentir papa malamu nazali awa na akasi ya tension bandeko baza na problème ya tension komata to tension kokita et yo ozwa na yo traitement moko ya vie mobimba bando banda komela ngo bando banda komela ozo comprendre te que ezo affaiblir organe mususu ndeko papa ndeko mama trop de médicaments et à la traditionnelle et à la comprimée et quoi affaiblir organe mususu et ko bomayo noki il faut que soit ici attention et celle qui est tension na yo comme stable au cas de traitement wana ozwaka wana pour que ndeko papa ndeko mama ozala na kimia pe vie na yo ezala molai nazali awa na arari repona myome ezali pona myome ezali pona kiste donc ndeko o aza na problème ya myome aza na problème ya kiste ndeko mama kisi yango yo pona soigner yo myome wana ekei ozwi mpe ngolu ya kosimba mwana pe abotami oleke ozala na complication wana parce que lelo couple mingi baza na bana te à cause ya bamakambo ebele oyo ezali lokola bamyome lokola bakiste lokola bafibrome lokola banyokakau donc produit yango wana ezali tozali awa na kisi na biso ya infection prostatique yango oyo toza na infection prostatique papa oremarke ke masuba na yo ozobimisa na pression mais ezokende mosika te ezosukela pembeni to ekomi ke osubi ekati to ozosuba ekomi kotanga na bagoutte par jour okomi kosuba ndambo ozosuba ebele eza infection prostatique déjà ekoti wana prostate na yo esali inflammation moko ya mabe oyo ekosala ke soki ozotika yango ekobloke yo ebloke masuba 2 jours 3 jours ezobima te yo moko koyoka douleur oyo koyoka ya pasi ya makasi même si oza déjà na prostate oyo batie déjà sonde ou même si basalaki déjà intervention chirurgicale batie sonde okomi kosuba na sonde docteur Ahmed aza wana mpona kopesa yo traitement kolongola sonde wana kozonga normal nazali awa na kisi na biso acacia ezali mpona appareil génital ya bopapa donc kotraite kosukola appareil génital ntango nazoloba appareil génital c'est-à-dire kozwa sexe kozwa baprostate kozwa oyo etali bavesi ezosukola nyonso infection nyonso ekoki kozala wana ekosukola yango pour que appareil génital mobimba ya papa esala complet esala na qualité moko ya malamu oyo ezali problème tozali na acacia oyo ezali mpona purge eza mpona purge bandeko baza na baproblème ya constipation ya koloka donc ye vraiment aza na constipation moko suka soki akei na nsima akoki kobeta 1 heure 2 heures mais matière yango mpo ebima ezobima lokola baforme ya bania ya ntaba donc kisi oyo eza wana mpona kosukola libumu na yo ozonga kosala toilette na yo normal
nazali liboso nanga awa na kisi oyo ya de manière ya puissance na lobela ki yango déjà nazali na de manière ya stérilité pour na papa to maman ça na problème ya stérilité papa abotaka lisusu te maman pe abotaka lisusu te donc oyo eza wana tokosala formule ya papa tosali formule ya maman pour que papa obengama papa solo il faut ça na mwana ozana mwana et maman pe pour que yo pe obengama maman il faut ça na mwana bana oyo zo bokola ndeko na yo lobby après tango kokoma koko ba obenga yo ndoki ba kobenga ndoki pourquoi parce que yo botate ba koloba obotaki te biso ba totindaki te obotate donc il faut soit traitement pour botaya yo pour que lobby atokomi na ba 80 mwana na yo kozana facilité ya kolongola yo salité tango sali na bilamba mais mwana ndeko akobenga yo ndoki akokima yo et nazali awa na akasia pour estomac pour na gastrite donc bandeko basana ba problème ya gastrite donc ekoma estomac na ngai sala kaka moto soko lié madesu etomboki soko lié pondu etomboki soko lié lokobo etomboki donc produit eza wana pour na traiter estomac na yo pour na traiter gastrite na yo ozwa kimia pour olia biloko nyonso o esengeli kolia omona ke eloko moko lingaka ngo makasi mais à cause ya estomac na ngai tumisaka nga difficile ya kolia kisi wana ya kolia bilei wana nazali awa na acacia spermatozoïde donc oya poussière bomona ki pour na ko transformer en liquide donc ko sala boisana ba mélange moko to sala ka po ebima liquide donc papa zo melango et ko botisaka ba spermatozoïde na ye ba hormone na ye ezo koma na qualité ya malamu pour que ay ba kopesa mama o sali zebe donc ba produit na biso yango wana ba produit mususu etikali contenu ya musika kolongwa na lemba koya awa place plateau ya papa na biso Yves ezali na matonge awa donc ezali difficile donc ya komema ba koli wana nyonso et prochainement na koya na ba koli mususu ya ba maladie mususu na tangaki ba produit nango awa te mais yo ndeko solanda tongo bengi na plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 soit oye na Lemba Foire na avenue Lubefu numéro 17 Lemba Foire avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya salle du Roi Témoin de Jéhovah cabinet zawana oye okozwa vraiment kisi o ya maladie nyonso o koya nango ba produit zawana oza très efficace tango ozwi yango okomona ke problème wana etungisa yo mbalebele et reçoit solution. Natiki malobe papa Yves azali na bomotuna ou bino botuna qui est lelo ndenge na monani awa parce que eza difficile ya kosala ka ba déplacement parce que tant na ye awa bandeko ebele baza kuna bazo selanga téléphone ko sonaka awa yango na tiango na mode moko ya silence pour na koyeba ko déranger bisoté. Voilà. Yango na ko répondre na mutuna na bino o botuna ki papa Yves. Voilà moko. Voilà. Bandeko ebele babengi biso pona maladie chronique oyo to bengi na kombo ya hémorroïde. Wana eza partout même tina mikili ya poto bandeko bazo souffrir hémorroïde makasi. Ndeko mso abinga esalanga ka mukusa na nisi. Mais soki na sukoli na nga kaka kotone zwi mai mukusa sili hémorroïde na nga esili. Egoyata mso après 1 mois. Muso abiso na bimi kaka na mwasi. Na ki fatigue ndoto mobimba. Mususu abesaki mutu pasi mususu abili bomu pasi mususu pétage na pétage allez-y comprendre donc gaz na gaz mususu abi na ke plus kosala nga mukongo mususu abi musala soki ezwinga awa boye na ko même pas ko travailler soki mori de zwinga alors tant c'est biso nanu ba septembre ya hémorroïde et puis traitement na yo otetango lo lenge nini po bande comme so ngaka 2 jours obiki ne hémorroïde o melika oyo tongoli oyo biki alors na bande ko pe bazali banda ba ko zo ba produit na ndenge nini pour que sunga ba na maladie oyo ezo déranger to ba na ba septembre ezo déranger vraiment monde to comme mon community mo fléau mo bo. OK, donc hémorroïde d'abord hémorroïde et comme tout ça ba veine moko ba veine to benga ka ba veine hémorroïdale. Ba veine wana ce qui est inflammation des comisco malade auto benga hémorroïde. C'est-à-dire ils ont ka information comment les information tant oyo ndeko azo sala zongo inene
et sali que azobimisango difficilement ndenge na uta kolba pona ba constipation tango azobimisango na kokemba yango ya makasi et sali que ba veine wana e coincé na mis canal tango zo se coincé na mis canal ndezo sala que et sali ba trace ya pota e vimbi ba veine wana e vimbi e bandi ko sala ko mona ndeko akoko mona sel e bimina makila et bimina ndambu ya makila pourquoi miske wana et yebi ko zokisa ba veine wana maintenant ndenge vimbi wana et comme na difficulté ndeko moye a sala toilette na ye malamu e ko sala te hémorroïde ezoya na lolenge belé hémorroïde ko ya ndenge ko vanda o na vandi mingi soki na vandi mingi hémorroïde ko yela ngai soki pe musala côté les ma debout pendant mulai hémorroïde ko ya na musala pe ko gunzama telema et memela kabiso ba hémorroïde hémorroïde surtout ezoya makasi na tango oyo na biloko akolia c'est-à-dire biloko o ngana lié et que tango digestion salami bien te sachez bien que kobimisango pe na sima et kobima pe na difficulté ndeko provoquelenga hémorroïde et ndeko mususu ye pona ye alcool ezali tongo poko au mona que consommation ya biloko ya azolia biloko moko ya oyo biso to lobaka awa ba biloko moko ya lix donc kosangisa ba frites kosangisa ba misuni moko ba viande o ezaka ka soupe ezate aliango kaka bonga consommer kaka bongo oh c'est ezamabe ndeko oyo azolia surtout mingi bandeko ya poto bango vraiment ba biloko ezana soupe wana basali ya kangote bango balingi trop ba viande balingi trop ba hamburger balingi trop ba biloko wana donc or ba biloko wana ezo sala ke ezo mema ba sucre na nzoto ezo provoquer ba tension ezo provoquer hémorroïde. Pourquoi? Parce que tant qu'on consomme bongo ezana eloko moko légume moko te accompagner ki ba biloko wana et ko sala ke digestion salami mabe tant ko banda ko évacuer pe na difficilement. Or docteur Ahmed etonga ko yamba ndeko lokola zana hémorroïde oyo akopesa ye ba conseil okoko pesa ye pour que hémorroïde wana tango docteur Ahmed akotraiter ngo esili pour que ezongela lisusu te ezongeli sute côté ya ba symptômes nyonso papa il faut utu kotanga awa ya koyoka mukongo pasi ya koyoka mukusana niveau ya sima ya kosala ba gaz ya koyoka ba bourdonnement ya na libumu ya koyoka ba fatigue ndoto mobimba ya koyoka mutu pasi omoni ke ndeko alali tango azola mukalokola mutu moko boye ba beti lokola ba bukiye donc ya kosilisa pe appétit ya kolia ya kosilisa pe appétit ya kolia ya sexe kokonda donc wana ba maman kofungwama akomi donc akomi vraiment mai donc ezali ba symptômes ya hémorroïde donc déjà ndeko amoni ba symptômes oyo mususu akosala sel moko azomona ngo lokola ba miyoyi eza déjà hémorroïde eza wana eza na kati wana maintenant tant on ndeko amoni déjà ba symptômes non ezali hémorroïde tant ndeko amoni ba symptômes wana et que azo arrivé te ko traiter ba maladie oh tantôt akutani na moto oyo o azobeta ngai 2 jours esili ngai 3 jours esili akutani na bato ya bongo apesi ekisi oyo esali eloko te donc azui ba traitement moko mal soigné donc azo soigner hémorroïde wana bien te nde salaka ke hémorroïde c'est gravé et apparaître libanda auto bengi hémorroïde externe donc bimi libanda wana komona mbuma moko ebimi wana mutsopo moko ebimi wana et sali lokola forme ya mbumu tango ya mbuma moko tango ebimi wana interne oui nde bimi libanda tango o ebimi bongo et comme difficile ya kozonga ndeko mususu komona ebimaki nango bongo azongisa ngo na musala mais tango esali mbuma wana esali difficile azongisa ngo est difficile oui omona ke et apparaître mo bambuma tout autour wana boye et mbuma wana ekomi ko provoquer mukusa moko ya makasi ekomi difficile ya kovanda na douleur ya makasi difficile à vanda donc tango ezosala bongo et ndeko tango zo soigner yango bien te ezui infection tango ezui infection de apparaître gravement ba pota esali tout autour wana ba pota ndeko comme na difficulté ya kovanda difficulté ya kosala toilette douleur siko imati makasi donc hémorroïde ezali maladie moko oyo koki ko batela ngote parce que tant papa komi na hémorroïde à niveau bongo a commis d'officement na problème ya faiblesse sexuelle et nzoto na ke bo papa et ko perdre taille nango et ko perdre taille et maman pe tango akomi bongo akomi na difficulté ya kosepelisa papa comme il faut pourquoi akomi na manque ya sentiment ponto tonaye eza kofungwama komona ki abandi komona pe ba perte blanche komi ko bimena quantité ebele et komi ko bimana ngo bongo donc maman ko koma na difficulté
ezali bongo sikoyo tango docteur Ahmed akoyamba ndeko oyo azana hémorroïde ya kasi to ya libanda akoyeba kosala solution ni na kopesa lelo bandeko beaucoup plus bakomi soki balandi yo babengi allo docteur Ahmed nazana posa ya mukadikadi hémorroïde nazana posa ya kasi ya hémorroïde nazana posa ya iba nazana posa ya uku force papa yondo commandé tango yo commandé wana ezalo kwa yondo komi docteur tango tangi bakomba kisano zaka na posa nango okomi docteur c'est kozi place nanga oh yo tango bengi ngai okoloba papa Ahmed tala ngai na belaka maladi boye nde tungisaka nga na ebité ezana douleur mususu na yoka pe na mukongo est-ce que ekokozala hémorroïde parce que hernie discale pe sala ka mukusa ezali ezala douleur plutôt na mukongo et ça pe na ba infection mususu soki komi chronique et sala ka douleur na mukongo donc docteur Ahmed tantôt pe barin et bandi ko déranger yozo e baté douleur ozo le monde ka hémorroïde donc docteur Ahmed nda ko sala diagnostic a sali consultation même aux musika azana ba question à poser oyoka kaboyoka pour à découvrir réellement douleur oyoka eza hémorroïde eza to ya maladie ni to faiblesse no wana eza causé ndenge nini e bandaki ndenge nini et dire surtout likambu oyo na yebisa ka bandeko tango kutana ndeko solo banga 2 jours na beti yango dada maladie wa beta yango dada te na beta maladie dada te c'est-à-dire nazo soigner des maladies yo loba tant oyo maladie sili parce que tant on a la solution pour na ba produit na yo na yeba dose o na kocha pour na maladie beti par exemple 10 ans pour na traiter ngo na 21 jours na 21 jours et si la mion sombala moko il faut na yeba qualité ya kiso na kosala et na koyeba ngo ndenge nini par rapport ya diagnostic to ya consultation na sali na yo na yebi ke ndeko azobela boye maladie za boye et umeli na tamboye à partir ya ba produit oyo na kotindela yo et non yo oyebisanga ke tindelanga boye ngande na kosala sélection na ebike na ka o nazana ngo na kozana posa ya uku force na kozana posa ya mukadikati na kozana posa ya iba na kozana posa ya boy na kozana posa ya boy nde na sali mélange wana tongo ekokomela yo na pesine explication nango osaleli yango panda ba temps oyo ngana koyebisa yo okomona ke okozonga normal na kobeta c'était côté ya bandeko papa tango za déjà na hémorroïde et que ozana problème ya faiblesse papa ko lukate o banda komela ba stimula pour que o sepelisa maman donc maman pe tango zolandanga yoka ke tango papa komi na problème oyo ko lengate a sepelisa pourquoi ozo luka mobali na yo akufa avant soit akoma impuissant c'est-à-dire lukela une solution a su solution après nde akoki kozonga ko sepelisa yo parce que ba stimula wana na lobaka na terme moko eza lokola papa azana jeep na ye jeep wana e komi na problème ya monteur e komi akobenga bana botindika nga batindiki ye bu apeli muke akei ntango azokoma kaka quelque part akokata lisusu akosenga bana batindika lisusu or ntango bana bazotindika ofika mesure bazotindika monteur ekomi kopela na kotindika ezobebisa monteur ezobeba lisusu le plus en plus ezobebisa babiloko nyonso eza connecté epa na ye ezo affaiblir yango eza monteur na yo nzoto papa tango yo zobengaka ba stimula wana bayaka kotindika yo po oyeba kosepetisa mama lelo sepesi mama lobi osepesi mama lobi eza kaka ba stimula nde ezosala bongo or ezo affaiblir veine wana ya nzoto no ya kibo papa ezo affaiblir yango lobi ekokomelo échantillon okomona ke mama omeki lisusu ba stimula esimbi te mama ayebi ko divorcer soit ayebi ko kima yo akomi ko tricher okomona avoir même kaka boy oyo yo futaka mbongo sentinelle oyo yo futaka mbongo wana donc yende abimaka na mama yende akoma ko sepelisa yo mama yo futaka ina mbongo azozwa ba matabi sebele donc oleke koma bongo donc docteur Ahmed azawana pona yo docteur Ahmed azawana pona papa azawana pona mama pour nous coloquer solution à problème de la vie. Alors, voilà docteur Ahmed. Alors, banobata la bisoba au bata di banda na diaspora, Angola, même aussi na Brazzaville, Côte d'Ivoire, bandobaza di banda moga belé bazo souffrir na maladie ou ya hémorroïde, surtout plus na diaspora. Bazo bakisi ndenge nini. Basala nini pour que bazo bakisi yo et traitement na tout na question on a traitement yo traitera pendant combien de jours. Et puis na montant moko muké to ba awati suyo mo bengi bo solana docteur pour qu'il puisse avoir kisi ben solana no bando bota la biso na micro et puis numéro de téléphone adresse na yo au sona bandeko. Merci. OK ba ndeko o bazolanda partout dans le monde
Donc va produire ce qui est partout dans le monde. Dans le coin aux alliés, il suffit seulement de bengi docteur Ahmed. Il y a plus de 243 89 97 78 138. Plus de 243 89 97 78 138. On est allé numéro ya docteur Ahmed cabinet Zouami na Lemba Foire na avenue Loubefo numéro 17. C'est-à-dire tant que bengi docteur Ahmed a yebika na yo. Docteur Ahmed a koyebisa yo monta o esengeli pour que o eba kozwa soin wana. O eba kozwa soin ya problème na yo. Pona bandeko bazali banda tozana poste tozotinda bakisi tozana ba Lambert de Paris tozana ba Jean Sebele o tozotinda la bandeko ba produit mingi bandeko baza misika donc bango costa l'état kakande etinde la bango ba kolina bango. Bongo bandeko mingi oyo bazali na libanda boye bake ezate que docteur Ahmed awa azopesa batu prix mususu kuna bino pe tellement bozana poto azopesa bino prix mususu non nazana bandeko oyo bazali na poto oyo pe basufaka babetaka masolo ndenge na yo kaka bazobetelanga masolo ndeko na ngai omoni awa na poto tozo souffrir makasi bino kuna bosala ka msala te mais biso nde awa tosala ka msala pourquoi musala banda ndeko abimaki okomona ndeko mususu azana musala azosala butu banda ke biso atozolala mais ye azala butu azosala musala mbongo bino bozwaka eza mbongo ya pasi ezambongo ya pasi docteur Ahmed azawana te pona ko lia mbongo na bino to na ko taxer bino ba prix ya likolo ke awa na Kinshasa bazoka prix ya se donc ba prix na cabinet ya docteur Ahmed ezala bandeko baza libanda eza bandeko baza awa na Congo eza ba prix moko et différence c'est ça la maka na partie ya fret parce que ndeko azana Kinshasa awa akofuta transport longwe commune azali aye na lemba aye na cabinet azui traitement na ye mais ndeko azali banda ekosenga ke okende kotikela produit na yo okende te otiki yango kaka bongo batindele bakofuta mbongo c'est-à-dire mbongo ya fret nde ezalaka moi change epesaka changement différence oyo eza wana na bandeko baza awa na bandeko bazali banda eza mbongo ya fret c'est-à-dire soki ndeko oyo aza awa azozwa kisi na 100 francs ndeko azali banda akozwa kisi na 150 francs. Pourquoi 50 francs na ye wana ezali ya poste ba poster biloko na ye po ekomela ye azwa traitement bandeko aza awa na Kinshasa akoya na 100 francs na ya futi transport na ye kolonga place alongwe ndeko ya na cabinet place docteur Ahmed azali place au différence ezali po na bandeko na beti c'était place wana docteur Ahmed aza wana po na bandeko nyonso ezala papa mama mwana mketo mukolo aza wana po na ndeko nyonso. Il suffit seulement yo o s'approcher pas docteur Ahmed. Docteur Ahmed alobakelo komoko babokola ka maladie te. Tango zobokola maladie okomisi yango mwana yeba ke maladie wana ekoboma yo. Or maladie ezali eloko moko tango ekoti na nzoto ekobima. Nazo profiter pe pona koloba na bandeko oyo bayoka kaka oto yoka ka maladie boye esilaka te. Toyoka boye maladie boye esilaka te. Papa mama maladie wana obotama nango te. Tango nzamba kelaki na maladie wana te. Ozui yango na mokili oyo tango ozui malade oyo eza contraire na eloko eza na nzoto il faut ebima donc tango yo okutani na mutu wana biso bongo yeba ke toza na de monde ya traitement toza na traitement ya moderne oyo tobengaka ya mundele toza na traitement traditionnel eloko oyo na traitement moderne ya mundele ekoki te na traditionnel ekokoka parce que traditionnel nde abota mundele yenda bota traitement kisi wana ya mundele oyo melaka pona vie mobimba traditionnel nde ya bota ye tangu mama akoya akoyebisa oke non maladie oyo za nango na kopesa okisi na ko traiter yango boy mais mwana akozana difficulté ya ko traiter parce que ye azana insuffisance wana yango bandeko bazolanda ngai nazolobela temps ya guérison yango oyo na ba problème nyonso bozana nango. Il suffit seulement yo au luka docteur Ahmed et docteur Ahmed a repéré sa solution na problème parce que en dehors il y a musala au docteur Ahmed aza musala nzambe azali prophète so ki peka na yo ezali spirituel docteur Ahmed a kolandelo pe na mabondeli pour que ozwa solution il y a problème wana etungisa pendant bane ebele docteur Ahmed aza wana pona bino il suffit seulement benga docteur Ahmed a koyamba yo malamu akopesa au traitement oza approprié. Docteur Ahmed aza wana pona kosala bino relation eleki nyonso lelo kopesa nga 50 francs ekosila mais soki na sala no relation malamu par rapport ya traitement la kopesa yo ekozala pona vie mobimba docteur Ahmed akokelela te donc docteur Ahmed ayambaka mutu na yambi yo moko mais nazomona mutuluku ya bato na sima na yo parce que tant na ko traiter yo na sali musala malamu
oko luka kobeta lisolo na ngai pa bandeko o baza nzinga na yo bazobela pe bokono pour que baya pas docteur Ahmed bazwa solution yango docteur Ahmed a négligé mutu te donc yambi maladie moko akotia mayele vraiment na maladie wana pour que maladie wana aïba na kobika pour abeta lisolo ya docteur Ahmed partout dans le monde. Donc docteur Ahmed alingi bino mingi yango du jour au jour docteur Ahmed azosala bakisi o ezali makasi pour na bandeko bazwa vraiment solution ya ba problème na bango. Docteur Ahmed azalo kola ba oyo yo kutana na bango te. Docteur Ahmed c'est un homme de Dieu. Azawana premièrement zobangana nzambe et deuxièmement azope sa solution na ba problème ya bandeko nyonso bazanango tango oyo oza na posa kotinda kisi oya kosenga kisi na yo luka beaucoup plus soit yo moko ye direct na nzela ya docteur Ahmed soit otindi ndeko na yo pona bandeko musu nazo yamba ba ndeko musu ta cabinet nanga eza ndeko ne mutu alibanda ndatindi ayo kozwa ba kisi epa nanga c'est bien parce que bandeko belé o bazoleka na internet bazana ba bureau te bazana ba adresse te ana nino na kine awa bazate to yo kaka bango te to monika na internet mais adresse na yo approprié ezate donc bandeko mingi oyo bazolandanga na ba chaîne mususu lokola ba Chebiso TV lokola ba top mob donc lokola ba top média télévision okomona ba journaliste ba kitati na cabinet nanga basala ba émission plus wana na bureau na ngai. Donc tant que tindi ndeko na yo na kolinga beaucoup plus tant ndeko no azoya soki déjà to solo la kina yo na prix auto solo li na yo pona kisi na yo olukate otinda ndeko na yo aya wana na cabinet aya kolela parce que tant ya zo lela au PC prix abandi kolela docteur nazano bo sachez bien que tant docteur Ahmed azo pesa kisi wana azo pesa une efficacité oyo esengeli parce que za musala nazo sana mbongo na dépenser mbongo ebele pona sala produit wana eza 100 francs ndeko yo to soli na yo 100 francs so bango na 100 francs mais ndeko tango ye abandi ko bimisi nga pasi na ye o ya zo mona sachez bien que non kisi tellement zaki ya 100 francs ya zo luka so bango na 50 francs tango na ko luka na sala kisi wana na kopesa na dose o esengeli te na dose o ya 100 francs te na kokitisa dose ya 50 francs e kokana makoki o ya zanango. Maintenant, ceux qui ont tindé qui 100 francs, il y a qui sont bakis dans 50 francs. Sachez bien que non, dose ou en tant que comme oh docteur Ahmed a traité bien te, alors bakelo comme sous na média, mais et comme il peut réalité comme il sous non. Et ça réalité de yango na ebisio. Yango na ebisio. Tant aux autres dans ko na yo, tindaye na monta auto solo na yo pour que na sali la yo kisi et traiter malade na yo pose la solution. Parce que docteur Ahmed a linga échec te. Docteur Ahmed échec ezakande ko na été. Et pas le docteur Ahmed récite des sans déconner parce que nous avons la nzambe ya bon moi nzambe o epa na ye négativité zakate et zakara positivité parce que na royaume ya nzambe nanga mot impossible existera te et bon on deni nga na musana nga na kocha mot impossible wana donc esengi ka ke pa na yo na zolo belata guérison na ta guérison tout est possible parce que nzamba cha loboko pour bandeko bazwa solution partout au bozali docteur Ahmed alingi bino mingi azafukama na posa ke vous payez confiance partout vos alliés, vos solutions. Il y a des problèmes na bino, vos solutions, na ba produit au kaka bozo mona awa, les alliés ba produit moko naturel, les até ba produit moko oyo et utaki soki wapi ba sangisi soki pena ba produit ya mindelete, et ça ba produit naturel. Et ça peut être que non mutu moko sala ki ba kisi apesi docteur Ahmed a teke la kayeto docteur Ahmed a traité la robot. Docteur Ahmed azali commerçant. Il y a différence entre des commerçants et des docteurs. Parce que docteur Ahmed azana posa yeba maladie na yo. Et commerçant azana posa atekelo produit na yo. Tant on resomba ezalo ko ndeko tonga asengi bo. C'est que wana so kutana commerçant a otekelo ba produit na yo. Et simbate et italiété. Mais docteur Ahmed et pas na ye azoteka produit te mazo soigner de batu. Yo posenga ka na sali sélection ba kisio eko soigner yo. Donc eza bongo po na bandeko nyonso oyo baza kolandanga conseil nazo pesa bino babokola ka maladie te soko bokoli yango lobi ekoboma yo. Donc docteur Ahmed azawana po na kopesa solution na problème na yo benga docteur Ahmed na plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 on eza numéro ya docteur Ahmed soit oye na cabinet eza na lemba fois
na veni Lubefo numéro 17 wana place au docteur Ahmed azosala musala na ye tango ye de lundi à samedi docteur Ahmed azawana à part dimanche ils ont réservé pour Nankolo il faut toper sa kanzambe ba na ye pour que yende azali mokeli ya mokili oyo yende mutazo batela biso yende mutapesi docteur Ahmed paiement pour aya liboso na bino yende mutapesi docteur Ahmed connaissance ya kosala ba produit pour na bino yango il faut toper sa kanzambe peta na ye yango nde kosala biso malamu na pesi bino merci mingi place bozali bandeko balandi ngai na pesi bino merci mingi prochaine émission na koyana ba produit oyo esengi pona ba maladie na bino oyo nyonso bozana ngo benga ngai pozenga kana yo pozenga maladie oyo zana ngo et docteur Ahmed akopesa solution après traitement docteur Ahmed akopesa conseil oyo kolandela pour que maladie wana ezongela ote po okwena ba conséquences wana te nzambe apambola bino Zamba pambola ndeko nyonso o azali kolandanga ndeko nyonso akobenga Zamba pambola ye ndeko nyonso oyo akoluka ko s'abonner lisusu na chaîne opo aluka kolandaka ngai de temps à temps Nzambe pe akopambola ye e yo muto ozobela Nzambe apesa makasi ya kozwa telefone ya kobenga docteur Ahmed pe ya kosala commande ya ba produit na yo po ozwa solution Nzambe apambola bino.